Et babula yo elongwe keni. Et bloquant etika on a perdema. Oba pompon mona ba anango. Oba leka nyonso benga imposé. On a benga imposé. Vous parlez de limousine, tête rose, t'es dans prévenir bino. Ne me publiez jamais. Vous publiez vous allez chercher des problèmes dans la vie. Aujourd'hui, depuis que vous publiez, nous avons un sida, un syphilis et l'andala. Qu'est-ce que j'ai à foutre de votre kiri de merde? Yoba lala, yoba benga, yoba tiko na défaut. Je t'ai respecté longtemps. Tu es parmi les filles les plus sales que j'ai découvert dans ma vie. Je t'ai respecté. J'ai quitté la polémique, mais je suis venu répondre pour mon honneur. Même Yozo Fana Nozoluba, Bamona Kenabana Miba, fille Ngana Kebunga Nanaï, Yo Télémané, Natatu, Napembe, Tonani. Ataka Gizengi, Yo Télémané. Boyoka Soni dossier Mokota. Tu fais semblant, mais ça t'a fait pleurer. Les audios, ils passent à la tôle. Tu fais semblant, c'est la même chose. Tu as des au finga, mon qui les moni bakandios comme toi le kouta. Boyoka Soni dossier Mokota. Tu fais semblant, mais ça t'a fait pleurer. Les audios, ils passent à la tôle. Tu fais semblant, c'est la même chose. Tu as des au finga, mon qui les moni bakandios comme toi le kouta. Les lopes pour balola makambo. Oh bakanaki azakina bana bibal. Aza mwasi, makangana mbandi. Makangana mbandi. J'assume mes erreurs. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambena boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi MDG TV Mafuta Yasika. Nzamba mona papa mbolela ngai bino. Ezali ngai wa bino kaka ndenge boyebi ndenge bomesana koyoka la grande dame avec un grand G na cadre d'actualité ekei ezongi dossier Era Ramsès mutakalisé par Karine Mokonzi. Bandeko peuple ya soni o bautu koyoka défense ya Era Ramsès o bakoloba na bababula yo wana ça t'a fait plaire wana mutakala ya mutu. Na éviter sur la communauté mususu pesa la kabwe na éviter. Vous qui fréquentez les Ivoiriens, les Burundais, les Camerounais, bozana ba massa ya babatu misusu. Et za kabwe. Na mindele nga na ebike mambo ezalaka te. Tu vas na mboka mindele bandeko pa mindele ba bêtises ezalaka te parce que déjà ko mutakaliser mutu ezali infraction ya kosakana te obetela ngo prison blague te. Obimisi bolunga mutu libanda okoke boloko do ba je o ba bêtise o déjà pas mindele to ebike ezalaka te pa ba bikolo monsieur ezalaka pe. Bon dirait ba africain nyonso apparemment de tout tambola ndenge moko mais marambo le pas ba congolais nyonso ailleurs pe ezalaka pona bi période mo ba mutakalizaka sénateur moko ya camerounais bref bande konanga do ebi nini ezoleka to salaki émission awa to tuni nani amutakalize Era Ramsès to bande ko tâtonner vérité ezanine. Des jours passés na kotaki live mo malgré na kotaki on a retard Era Ramsès ayaki ko sala émission pour na ko dénoncer complot et là on y elekaki pour ekomati na niveau ba mutakalize. Alors je crois na émission oyo nga na salaki na lakisa ibino vidéo image wana ndenge bande ko solola avec moi na mwasi bien que son ezaki te et na ndenge to kataki pour moya ko lakisa mutakala ezaki te ezali YouTube. Bande ko nanga nini elekaki nga na kota na moi retard et bref na meka opesa briefing et on va expliquer ceci. Abandaka ko délirer na fille moko tolo bango ka au terme propre balingana na mwana mwasi moko bino boyebi ka masolo mwasi na mobile na téléphone surtout soki boyebi nzambe te ndenge ezalaka ba chrétien kutu baza ko lakisa Michel bakenda kutu bande ko lakisa na caméra bongo siko bato bayebi combien ba païen
era azali kosolana mwana mwasi azali motakala na kati ya chambre et azipidra azosolana la fille un moment la fille ayebisi alakisa système alakisi selon lui ayebaki te nzoka nde la fille abandaki koenregistre ye donc na image wana c'est clair que ezalaki clair que abandaki kosolana moto ok ezalaki te ke asefilmaki atindi non abandi kosolana moto epuis azalaki ni à un moment alakisi nzoto na ya mibale nzoka la fille abandaki koenregistre ye. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La fille, après, ndenge ezalaka kaka lisolo yango esilaki nango. Aya kolingana na mwana mobali moko kombo ekimi ngai. Na kombo ekimi ngai en tout cas, nayebi te kombo moko ya ba forme neti ba Miranda, neti ba tanga lingani na mwana mobali wana ka moko mosusu asimbi telefone na mwana mwasi aya komona image wana. C'est comme ça le monsieur va prendre l'image à kotindela yango bakombo ngo ekiminge pota bapesa inga bakombo ngo nyonso à kotindela yango epai ya une personne dont le nom m'échappe. La personne en tout cas ba réseaux sociaux. La personne va prendre l'image. Il va envoyer ça à Big Zaga, bandeko boyebi Big Zaga. Perol mo ba bendana pena era bazali ba master mais après ba yaka ko bendana. C'est Big Zaga qui va prendre l'image, qui va envoyer à Karine Mokonzi. Et Mokonzi, actuellement, bazana ba guerre na era. Ba guerre wane bandi na mambo ya dishi ya mwana mbala ote ko bongola motema awa. Gigi Bio. Et car ba conflit na bango na ba kofinga na bango bazalaka na yango. Et bandai ko swana. Et puis Era a pesa qui juste conseil. Mais Karine azaki d'accord na ngote to pas sepela na ngote. Bato ba ebi Era ba ebi que c'est une personne qui n'a pas sa langue dans la poche. Aza langue na poche te. Oza pirier so imbebe zali a recadrer yo. Moi j'ai suivi, c'est vrai na landa penda ba mam na bangote, mais nazo se rappeler na landa ki moi ba extrême moko o abandaki ko faire raisonner Karine Mokonzi par rapport à Nenga Finga qui juge sur Likamoro Songolo Pakala, a dit que non. Et l'autre ça les a mabé parce que les a qui avaient insulté à recadra qui est juste. Nabako soit na bino boyebi mamba réseau ce sont ndenge kendelaka et comment ici na niveau et comment kiwana, je crois vous vous rappelez tout au ça l'émission quelques semaines awa passé, il y a Era contre Tim Majabu. Certainement vous vous rappelez. OK, Era kibisaki Yvette alobi que non bazara ba hypocrite et qui rigwana na komba mai kalamba ekote na kati certainement vous vous rappelez. Et ma ba publication ezalaki déjà ko tambola yango bomoni tanga na saki émission je vous ai dit que na sima maramboyo la team wana ekozanga na kati te parce que bazala pe batabuzoba mais bokanga mamna oloba na bino oya prophétie bomoni Karine na pasteur Marc barobeba na un jour et ba dossier oyo obimaka yes bokanga mamna ebisi bino na leki nakangi parenthèse eloko nini ekoleka eloko ekoleka ezake lelo obomoni mutakala Era ebimi na public mutune eza nani atindaki Karine Mokonzi abimisa mutakala wana eza kaka parce que ndenge babande koswana wana entre bango to influence wana utaki ailleurs wana eza question tokangi parenthèse to répondre motuna wana mokolo Karine Mokonzi akobimisa ka ba vérité parce que akoloba un jour tôt ou tard wana je vous préviens bokoma yango quelque part oui nde bomoni Era pour la dignité na ya lobi azana droit de répondre bien que abima monde ya ba mafinga. Bon, il y a que les imbéciles qui ne changent pas disent le français hein. La famille en tout cas dans ce côté là été bon zimelangai Era ya 2 ans 3 ans passé aza différent na Era ya lelo. C'est vrai baza toujours sur les réseaux sociaux balobara toujours nde balobaka mais mafinga ndenga zala kala ediminia. Et Azasum Toriate a insulté de vrai sens et à moi insulté. Car en dingue à moi ba conseil non tu sais et au boité à zappé motoyo kaka. En tout cas ça va changer totalement aux ala bien. On a pensé que conseil dans l'émission on a ça qui na TikTok en disant que à se ressaisir kakate mais à Lukanzambe. C'est un frère qui a des potentiels
c'est un frère qui est intelligent, c'est un frère où on a motu et tournaka. Mais le problème est que le fait ya koya zanga koyeba nzambe na ba milieu o bango ba côtoyer ba fréquenter belé ata lelo soko lo bia c'est rien na vie na e a okokate e simbate aza réclamer et comme yeso azape na vie na yete a ko résister na ba réclamation wana te. Donc ndenga zana amuntu moko il faut cha serrer na vie na ye mais nzambe ka muta ko aider andimela yesu pour à se concentrer pendant la vie na ye pour le bezele malamu sinon te eza compliqué nde a ko répondre na morceau ba uti kolanda azo clasher Karine parce que Karine a finga ki mutakala na ye Karine a finga ki mutakala era Ramsès car ninga mesela ko finga mitakala bato nyonso yango boyoki era lobi ke non eloko o wapi yo zo benga mpose o elelisa yo mabala maboko peuple soni nzambe na lola alobi eloko yo zo benga mpose ça o elelisa yo Karine elelisa yo na laka bino na bisaka bino bomeka ko publier nga te parce que na yeba kike façon nzamba kelela nga so bo publier nga vous allez me créer des problèmes effectivement la famille vous n'allez pas croire modèle basi na réseaux sociaux sans pudeur sans gêne bako lula mutakala ya era bozana ngo idete nga na sala ina nga kaka humour parce que ba fille ebele na réseaux sociaux bino bobika ba congolais nde bazalaka entre autres Karine Pandora na oyo Sirène bat bayebi Sirène babanda ko lobake era za mobile na bango Karine kuta kenda plus loin Pandora en disant que azana zeme ya mapasa ya era et du coup tellement era bande ko pamela bango à l'époque era banda ko finga ka batu afinga Pandora kizengi ayebisa yo akizengi na kokenu wapi na ko linga yote et afinga Sirène elongi mabe mwasi ya mabe lokola yo na kochai wapi et bana basi yango sikoyo babanda ko décrire era en disant que azali muchopi azali suppositoire et du coup tant ba publier era et ko la kisake ba fi wana effectivement babanda ko kosele makambu nde yango ngai na bwaka ki na nga par humour ke bokosaka biso mamino bolobaka yango te to monio le pauvre era azana ye muchopi te aza bien bandeko en passant ezali juste mpona koseka koamise galerie mais bandeko bozoka ngo na sango je crois na kotiela bino peut-être baimage wana demain oui nalingi baémission eza milai te nalingi baémission eza milai te napesa bino temps bovake mpe na autre chose surtout towana mokili ya busy surtout na bamonda poto oyo kayuba na ndako na bamama misusu tosalaka kokanga bino ba 30 minutes. En tout cas, c'est très rare. J'aime pas trop. 10 minutes, 15, 20 maximum. Bolandi émission, bolandi analyse. Bozui à motuya, to clôturer. La famille façon basi bako lela era yango boyoki awa lobike. Bo publier ngai na minute na omona neti kaka sida na syphilis ezolanda na ngai, il a raison. Parce que niveau bako solliciter, il faut mona ba live bande ko Kongo mboka ya soni bana basi basila soni. Kotula et atteindre proximité nango bandeko nanga et atteindre sommet atakutu batulaka mais et yabo ezalate bandeko nanga batu bako lantinde la era ba invitation la famille na ba émission en disant que non en tout cas ba sepel na era mutakala neza tellement bien que il faut ba kino komeka yango bandeko bozoka ngona sango et yoki et kamusi batu et sekisi batu et pesi pasi et pesi na mawa et pesi na soni. Comme on a surtout des filles, bino boyebi kolobela likama mutakala surtout na bana basi za likama ya jeune mais bana basi ba koyoka soni te ba ko banga te ba kolobela yango ba kolula era c'est compliqué yango bomoni ndeko je crois na ko balancer bino susu image obola nango bien na bokebi na suka ndenga za koloba Karine eloko wana ebabula yo mais franchement c'est pas possible alors oui ozo finga yango me elelisa yo era na Karine babima wana kutu avant même mutakala oye bima bato nyonso bayokaka sango toyoka na biso bandeko bota niveau ya boniama o eza na bato yo donc tu couches avec un homme ou encore avec une femme boye na réseaux sociaux boye betela ngo lisolo mais c'est grave la famille c'est grave plus grave nalandi live wana ya ba era mama Congo s'il vous plaît boye kutu bato boyebi na bino une femme sans scrupule
aza kokufela alobi era number 1 bandeko okolokote oyo kolokote eza pas eza mawa. Ce que moi je peux dire na émission oyo eza kaka ke bandeko na nga ndenge nalobaka l'autre fois, faites très attention na ba relation na bino oyo bozalaka bolingo ya mporte yo motema mutu nzambe ka moto ayebaka moto akosala mabe oyeba ete musicien moko ayemba lobi bolingo ezala neti kindoki nde bokolingana boyeba te moko mosusu bokoswana bokobebana bokobomana même. Il y a des femmes, il y a des hommes qui ont tué leur mari, il y a des femmes qui ont tiré leur il y a des hommes pardon qui ont tué leur femme, il y a des femmes au batina mibal na bango ba poison. Quelques mois passés, tata moi congolais moi ça autoroutier le poison nati. Na bossa na osela une émission wana. Je crois que na moni ba image wana parce que na capturaka ba photo, bato belé ba monaki yango. Juste avant Saint-Valentin, quelques jours avant Saint-Valentin, le monsieur abetaraye mingi na kanda betaka esopeza elika munini mwasi ake osa eletika ndenge mobali ezalaka a servir mwasi et asengi mwasi mwate a servir ndongo ni mwasi azali na kanda ba uta ko betaye a che poison eleki na poto awa lisolo wana son Allemagne son mboka nini. Donc muto yo lingaki muto lobelaki je t'aime lobi a vilipande yo yango na conseiller bandeko bino bozaka emporter bolango bolingo bokufa bolingo elika mosusu. Faites très attention. Baja kotinda na mutakala ou encore yolexa mutakala na ba téléphone, ne le faites pas parce que vous serez surpris un jour. Yoko to mobali bien que esili saka ba respect moko mais moi si sikoyo et belé ba miboma bo sala ba marambo wana te. Et vous qui publiez les autres, c'est pas bon. Bible zoloba oyo linga salote ko sa muninga te. Et oyo ko sala muninga yango pe ko sala yo la roue tourne. Na mukilo ya bato yo yeba ke nyonso kosalaka okolonaka okobuka ngo to tard d'une manière ou d'une autre biso za na biso kana poto pesa conseil on a zaki nango personnellement yango wana. Et puis pona chité na habité na vie son ezala sentiment o nzamba cha kati ya moto et ezala importé fo moto zala na moi soni na moi pider attendez to loba ate ya za mongala oui mais ezala na babiloko misusu okosa to koloba te surtout na miso bato. Bozala pe na mwa soni te ba congolais to okende wapi komona ba mama mikolo na ba tata mikolo na ba réseaux sociaux mamba zo sana bilo bazo bimisa mais c'est grave ouais tout na ngo ba tumsu ngo bozala na ba famille to keseni na mokili que Dieu nous aide. C'est ça ya ngo moni era ayeko réagir pona ko éclaircir et lo nini le cas pe kolobana Karine ke babiloko oyo ya salaka eza malamu te et triste et regrettable. Siko Karine batinyo so bazala bampose do se okosaka na yo se okosaka na yo ma fils mpose Jimmy Bela mpose et puis moi c'est à lolenge nini mobali pendwa ko bala Karine chena ndako na yebite moi c'est fa ya lolenge nini oyo abim alala na mutu nyonso et je na nango payete aye na epa ebo betela on pe lisolo ote za ina bolingo contrat 2 mois 3 mois mon Dieu mokili ngo mbenda na souke que Dieu nous aide. La famille recevez Jésus dans vos vies parce que babilo nyonso oyo eza na ngaba conséquence a ozanga nzambe mutu so ayebi Yesu te kande na ebisa bino aza exposé nyonso e okomela yo nyonso okosala. Pourquoi? Parce que tu es manipulé, c'est un esprit qui t'utilise. Or, sur mitiki na Yesu azala nzambe na yo a protéger yo Satan osimba yo te. Oyo ezali ba bilembo ya kozanga Yesu, bilembo ya kozala possédé par un esprit parce que eza normalité bondi melangai. Même des gens qui n'ont pas Jésus o bazana moralité bakokoma na ba niveau oyo te ezala te surtout pour une femme. C'est ça. Autre chose, on va partager nabino. Donc, réaction Era Ramsès par rapport à la mutakalisation. Car on a boyo qui wana to bakisa sonini. To loba sonini. Boyo kalisu malamu ninga za loba. Et puis lobby, bon to tshela bino ba image. Au moins on commenter ce que basi ba kolela. Era Ramsès lobi nango yemoko depuis bo publier nga na zo mona neti syphilis na side ko mina ko landa ngai. Et ba proposition wana
sans Jésus, vous croyez qu'il va résister à ça? Parce qu'il y a des femmes qui vont bon manger. Bandeko, l'obita on a reçu la émission na offert découvrir bino ba mamour à somme le dans la communauté oyo bonzimate na mambo talika mambo kolala na oyo et c'est grave na obete bino lisola kitingi. Il y a des femmes qui ont défié kitingi. Vous pouvez imaginer tatana kanda le karana ke no yende boyebi mamoni alobaka ya mabe wana. Il y a des femmes qui ont défié kitingi et ba yokelango sonité na réseaux sociaux ba confirma baloba o bakoloba. Demain quand je vous mettrai émission oyo basi ndenge bazokufela era bamona mutaka la era bolanda analyse wana botala boyoka ba mambo minene le karana communauté na biso. Donc ce qui veut dire que tango ça la choix ya conjoint ya mobali to ya mwasi yaya so sala on nzambe te tu es malheureux. Parce que la Bible dit que les deux deviendront un. Il est écrit, si tu couches avec une prostituée, bokomi na ye moto moko. Boko imaginer niveau ya ba possession to pe milimo mabe. O eza ko posséder batu. Pesa ko animer batu na mokilo tozali. Ya mbo omona ba relation et belé lelo, même voire même ba mabala. Bobani lelo, lobi bo kabwani. Bobani lelo lobi mwasi akufi. Bobani lelo lobi mobala akufi. Tout le monde a ba réseau ce soir. Bilo kanti bilo on a ba conséquences et ça dit anime. Demain je vais vous expliquer plus. Quand on a bien bino, to lito zo bino temps belete 20 minutes. Ça suffit. Sinon prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur MDG TV Mafuta ya Sika. Moi, c'est la grande dame. Activez la cloche pour ne rien rater. Commentez, likez et partagez massivement pour sauver des âmes. La solution, c'est Jésus. Ni on se pose un problème. Solution est à Jésus. Agitation, tout. Solution est à Jésus. Merci. À plus. Bye. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.